Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga ka mama ile ya nitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebo ma vimpi moko wazima abalizen. Est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndekonanga, est-ce que boza malamu? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba teleki ezali et vous de votre côté c'est comment? Boyi bisanga boko melanga ba commentaire pour ne ba ki ba ngai ba balinga kanga baza malamu et ça la kanga esengo mingi, ce n'est pas pour rien na benga bino ma deuxième famille. Alors bino nde bomonga déjà bobi ki notre deuxième maman va bien. La deuxième maman, elle a aussi besoin de savoir si ses enfants aussi vont bien. Voilà. Et ici, c'est maman, il y a Nitu, la reine mère, qui met qui en caca. Maman Nitu, béton. J'espère que vous allez bien. Ngai, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. N'ayez-vous sur la toka, tout ça, n'a émission pour le mariage, n'ayez-vous message toujours au sol, ngai na bino, ce que zambal boso koute na ngana kosenga, o s'abonner na Elia de Nitu TV. Après avoir s'abonner, ou activer cloche de notification pour que vous ayez notifié à chaque fois que émission est sika et kokota na katia chaîne na biso. Ndena ba ke bana bobenga ba maman bobenga ba papa émission na bino ngo bandi papa nous pour le mariage. Ensemble suivant maman Elia Nitu to landa à maman Elia Nitu. Na Elia Nitu TV to solaka du vrai du vécu du quotidien et on est makamu to solaka na katia Elia Nitu TV. Ce hôtel pe émission c'est plus nango ko za malam o partager pe na bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba on ba ko s'abonner. Merci na bande ko o surtout déjà baza abonner na Elia Nitu TV. Merci mingi na ba o ba partager ba émission na ngai. Merci na ba o ba sepela kanango. Merci pour na ba commentaire et surtout mikolo o nyoso vraiment nazu ba coup de fil belé nazu ba félicitations belé par rapport à musala na sala kana YouTube. Moi job on a ça na YouTube na sala yango pambate na sala pour na promouvoir service traiteur la Providence parce que service traiteur la Providence ya onde ezalaka gagne pe na ngai. Alors mikolo bat ba sepeling ming na pespe merci ming na ba marié o ni surtout ba selinga confiance pour na ba mabala na bango ba fête na bango makam na bango eliki malamu tolbika kanzambe merci na pespe ba marié ba merci belé et pour na ba marié ni surtout 2024 o ba seli déjà la Providence confiance na pespe no merci ming. Vraiment les loto ko sola makambu o estali mabala o eza vraiment mabala o etali penza libala yango nde tozo kende ko sola na mukolo ya lelo yango lelo toza déjà le 20 juin 2023. Alors le 20 juin 2023 to ebiki bato ba bota makami kolonio surtout chaque jour bato ba bota maka chaque jour bato ba kufaka chaque jour pe bato ezaka lelo. Le 20 juin nazo souhaiter joyeux anniversaire à mon fils chéri na kombo ya Olivier Esele. Fiston au monde que maman bossanyote. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, Mbota mama l'amour, Olivier Sele, fils à maman. Joyeux anniversaire, Mbota mama l'amour, Nzamba bate la yo, Nzamba pambo la yo, Olivier Sele mon fils. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, mon fils Olivier. C'est le qui te bénisse, qui te donne tout ce que ton cœur désire. Ton côté, ce qu'on a quand il y a émission d'habitude à l'élo, toza ko solo la, ba jeune fille bo benga na penza boyo ko vanda na boyo kamate deuxième maman Elia Nitu. Ba na biso tango to pesa kabino conseil, bo mona ka lokwa biso ba mama ba daron lokwa to lekela tango, lokwa to baka lobaka kaka nzoka nde, ba lobaka na mnoka mboka na biso mnoka mkolo elumbaka solo, mais lobaka makambu ya bien, eloba makambu ya malamu. Lelo bana mingi baza ko s'engager, bana mingi baza kota na kati mama bala, bikota kote sifika kota na mobile suka ba dagila ta ye wana kanyi biloko akia kotilbal ye wana kangi biloko akia kotilbal kokota mabala kokota mabala ngo peta bozo kote zo vanda te kotilbal e mwanga ni bopanzani kaka ndenge wana kaka ndenge wana libala kalezala ka mwasi fo ba ko bala yo en bonne difforme pour que ndo kota na ndako libala mais lelo bana bokumi bana lelo na yebite lokoso ngo ya mibali na yebite pourquoi boza ba lokoso makasi bo ya mibali libala eza mabete libala eza malamu mais faut ko sala libala ko kenda ngo malamu pona ko yeba ko vanda yango bien mwasi ne so akota kanda ko libala sanki babala ye mobala respecta ka été surtout ba oya lelo total sona tango kalate o ba mama ba kota ka mabala ba jeune lelo o ba kenda kota mabala sanki mobala bala ye mibali ba respecta ka ba ngote pona nini pressé ba fipe beaucoup tala ebele to ko yoka na vato so na likambo to so la mwambango mbango pona osani na mwa banzela na ngana zokinde to yoka nano moi eloko yo muke batindela kipengai batu batindeli tinenga mama Elia Nitu talabano tozolo bakwa tozolo bate
tozolo ba lokwa tozolo ba te tozo pesa ba conseil lokwa tozo pesa ba conseil te to yokana no voice oyo avant to sani to kota lisolo biso to solola baza bana na biso bazaka soki na ba TikTok kuna ye oya mwasa kende kukota libala epa oya mobali akumba kizemi ndenge zala kaka akumba zemi kukota libala nzoka libala kende kukota mobali alinga kete to yoka koswana na bango Dedej a commis donc vous comprendre ce piccolo vous moni. Oui, oui. Mais pourquoi tu me suis? Je te suis parce que je suis enceinte de toi. C'est pour ça que je te suis. Vous comprenez? Oui. Là et tout là. Tu peux pas vivre. On verra si je peux pas vivre sans toi. C'est là. Si sorti la souka. Au moins la salle j'ai mouké. La salle j'ai mouké. Oui. Non yo. Tiens fais. Oui oui. Nous avons ma vraie détesté. Na ye awa. Na yo vanda non. Obenga na te na zelo totala totala beso obenga mbila kembila oui oko pesa na mbongo na ngayo wale otindi o tu pesa na mbongo na otindi elle est venue chez moi na ya bisa kio mati le cola voiture oui démarrer voiture na ngaba oui avec maman bango maman pena compris maman bisonza la vie là la vie elle a même pas si ma faut assumer moi je suis toi c'est toi qui me suis donne vieille mère on va pesa na mbongo na ngaba on pesa na mbongo na ngaba pas de soucis oui il y a pas de soucis oui ok on verra total on a je veux plus toi il y a pas de soucis total il y a pas de soucis oui moi je veux plus toi on va aller la zemi non moi ça va bacher il y en a vieille meuf, vieille gomme. Mais là, on filme sur le compte à tête. C'est là au monde. Oui, Beta, écoutez des slow Oui. Mais pourquoi tu me suis? Je te suis parce que je suis enceinte de toi. C'est pour ça que je te suis. Vous comprenez? Oui. Là et tout là. Tu peux pas vivre. On verra si je peux pas vivre sans toi. C'est là au monde. Nakanisa ki kasi aussi sorti la souka. Au moins la salle j'ai mouké. Na salle j'ai mouké. Oui, non yo, tiens fais. Oui, nous avons ma vraie détesté. Na ye awa, na yo vanda non obenga na te na zelo totala beso obenga mbila oui oko pesa na mbongo na ngayo wale otindi o tu pesa na mbongo na otindi elle est venue chez moi na ya bisa kio mati le cola voiture démarrer voiture na ngaba oui avec maman bango maman pena compris maman bisonza la vie là la vie elle a même pas assumer faut assumer moi je suis toi c'est toi qui me suis donne vieille mère on va pesa na mbongo na ngaba on pesa na mbongo na ngaba pas de soucis oui il y a pas de soucis oui ok on verra total je veux plus toi il y a pas de soucis total il y a pas de soucis oui moi je veux plus toi on va aller la zemi non moi ça va bacher ok bafingeli na ebemba mama no nyama mobala lobi oza gute na mbeto mwasi alobi na kokende te na kovanda kaka mpona na zemi na yo yoka bensanité yoka mobali ndenge aza kofinga mwasi oyo bapartageaki mbeto ensemble ti mwasi akumba zemi yoka mobali ndenge aza kofinga ye mobali aboyi mwasi azobisa mobali okopesanga mbongo na nga sikoyo na oto na bino bana basi bolingo basombanga na mbongo bana basi bokoma kaka soko olingi mobali okomi kopesa mobali mbongo okomi kopesa mobali mbongo bolingo ezaka likambo ya mbongo te basombaka bolingo na mbongo te bis bakomportement na bino okenda kokotaka mabala yango ezosambusa bino mwana mobali soko alobi afinga mwana mwasi ata bayedikaki na bango ye mabe te mais soki kaka disjoncte abi afinga mwasi afingaka mabe yoka mwana mobali azofinga mwasi bana mwasi oza gute na mbeto siko yo mwasi tango mobali azoboza gute na mbeto omiyoki ndenge nini en plus yo moko kamati
ofilme yango, opublie yango, omisambwisa yo moko, lelo bozaka so na dignité te bana basi. Boyeba suko bomba makambo na bino te. Makambo so komaka ka polele ko bimisaka makambo libanda, mais nga suki na mwasi o na place déjà na koyoka soni, na kolinga ko bimisa video boete, mobile la fingo za gute na mbetu mama. Bo comportement o bozalaka nango soko ozi mobali obandi koyebisa ye vi passé na yo obandi kobetela mobali talanga vinanga ye vinanga ezaki boye vinanga na mobali wana ezaki boye bokanisaka tango oyebisaka bongo nde mobali akolinga yo bolingo ezaka pona mawa te bokanisaka tango koyebisa mobali omoni mobali wana nazaki na ye abanda konyokola ngai omoni mobali oza kopesa ye ba arme oyo lobi akoretourner yango contre yo. Tokolo bambala boni makambo oyo tokolo bana bino mbala kombie pona nini bolinga koyoka te bana basi bolinga koyoka te pona nini pourquoi bolinga koyoka te bozana ba comportement soko lingi mobali obandi koyebisa makambo na kala eta mobali wana po bayokelo mawa po mobali ekelo akolingo kana wana acheo na mbetu okabikabele bambongo azu bambongo na yo mesuki motema elingi te bolingo ezaka nde motema soki motema eboyi soki motema elingi yo kape mwasi nenga fingi azofinga mobali afingi pe ya mama tufi ya mama na yo sikoyo mama wana obofingi aye kosala nini na makambo na bino mwana mwasi mobali aza koloba ke na lingi yo lisusu te sango ko vivre te oza vieille meuf oza kitoko te na mbetu oza goûter ekomi ka nini sosoka ba saisonnette ekoti munga bien te kibore koti malamu te yango aza goûter yo moko mwasi o filmer makambo o publier yango est-ce que o publier yango pona avantage na yo pona désavantage na yo bana basi bo changer bozaka ba français belé na monoko mais j'ai des tactiques tic-tac bozana ba jeter boyebi ko vanda pe na mibali yango te tokoloba ke mwana mobali afingi mwana mwasi bafinga mwasi boyete il faut ko yeba ke batu mibali tango baswanaka mutu nyonso afingaka makambo ya mabe tango koswana ezali tango oteke okobana kofinga moninga makambo malamu po sepelisa ye na tango koswana mutu nyonso to afinga ka makambo ya mabe atota ko kondane mwa mobali mobimba azofinga mwa mwasi afinge boye pona yebike na ba sentiment na biso ba mama ndenge to memanaka tokolobaka ke mwa mobali aza mabe ndenge afingi mwa mwasi boye tokomemana bongo mais faut koyeba ki na tango koswana mutu asaka moninga kado azala te tango batu mibale baswanaka mutu nyonso alinga kofinga moninga makambo mabe eswe na motema eswe mutu nyonso alinga kofinga makambo mabe po esa nini po esa moninga mais mwa bali afingi mwa mwasi ti oza gute na mbeto mais za soni yepa afingi kuna tufi ya mama na yo ba parents ba ekosala nini nyonso oyo bikota mabala bolingi kokota mabala soko ozuka mobali yo wana pa okokoti libala ozu mobali okokoti bikota mabala soko olingi mobali a respecter yo ba respecter pe libota na yo mobali bandaka na fiançailles alingi ya fiancé yo ovandi pe kaka pa na bino pendant période de fiançailles bovandi on va pesaka 6 mois à 1 année période de fiançailles po boye bana bizaleli bien boye banaki oya finga kasoko asiliki oya mela kasoko asiliki oyo soko asiliki azalaka boye bana soki possible boye bani bomoni ki ba bizalezo ko convenir na bino mibale ta bokena ndako libala boko banda ko apaiser makambo boye bana kita na période de fiançailles mais oyo zo mwana mobala binene bime pa na nga na lingi se pa na nga te yuka mwa mwasi na ko kende te pona na zemi na yo bana baza synonyme ya bolingo te bana baza bénédiction ewutaka pa ya nzambe bata maboma kutu bazobota mutu aliboma kutu avandi na balabala mutu normal aye abimina mutu aliboma apesi mutu aliboma zemi est-ce que ya bolingo est-ce que mutu aliboma nazoki ta ya tendresse na caresse est-ce que balingana kike bolingo yango wana non ezaka soki nzambe apesa mutu mabota akobota na ye. Mais cela ne veut pas dire que c'est synonyme à bolingo. Ok, ko bimana mobali, ozukanga pena mwa mobali, kena na zemi no, na kwa ko vanda ko benga na ngate, tika taba finga yo etula. Moi saka na moi fierté, moi sa benga na moi lolendo na yemo kuboy, zana moi lolendo na yemo kuboy. O mobali penza asata ke moi sanga moi so penza soki na zangiye. Mabe mobali faza ki soki na zangi moso ba mabala moso ezalia okomona mwasa boya mobali atikala milelo na mibali azolela mwasi
mais ce que ça déjà moi sur un niveau au penza que mon bala le boza goûter na mbeto, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est la honte. Et à soni makasi, eza dégueulasse makasi, eza soni makasi, eza mabe, et puis ce qui ngana zaki mwana mwasi, et loko ko publier en côté. Au publier bo pona bato ba pesa ka mwana mbali faute, ba pesa tor ka finga mwana mwasi, mais ma finga yaki utaki na nini? Pourquoi fingi? Muta boyi na ndako na ye alobi bima na yo kende na lingi yo te oyebi teke mwasi na mobali soki bozovanda moko alingi moninga te moko akokosala moninga mabe soki bozovanda ke mobali alingi yo te akokosala mabe mobali soko alingi yo te akobanda kolakisa yo bambanda abanda konyokola motema no po okako kende me okuta alobi kende na yo na lingi te yo kuna naza na zemi na yo na kokende te po na zemi mobali soko alingi mwasi te atoboti bana 40 bana na pa kolinga bango te. Ya bomona ka mobali alingi mwasi aza na bana lingi baso na neti ya kufa po nini parce que alingi mwasi loko alingi mwasi akolinga kutu na bano yo mwasi abota ya yete azoka bolingo alingela mwasi azokitsa likolo ya bana kobota na mobali yango la kisite keza bolingo e mobali ya boazo finga yo eloko yo mwasi nso to alingaka mobali akumisa nzoto na ye nzoto neza kitoko nzoto neza lokola miel nzoto neza lokola yaourt nzoto neza lokola je ne sais pas quoi. Mais oya ki ndoko fingo publiquement ki oza goûter na mbeto siko oya fingo ko oza goûter na mbeto mukolo kozo su mobali mususu tango akoya tango boko vivre ye pa ko bakisa pe likolo ya oza tu goûter na mbeto akoya ko bakisa pe moi oya ye pourquoi parce que amoni ki basi ba fingo ki oza goûter na mbeto ako hésiter pete po aya ko fingo sur kama mabe ako toucher lisusu est-ce que ozo ça passe. Non, pas le temps que vous avez tout là, parce que mon ko kraka na modèle moko suki andeni krake mobali eza mabete krake mobali oya bala yo oya tala na mokili mobimba abi mwasi oyo ndaliki basi nyoso te na mokili krake mobali oya bala yo oya tala na mokili mobimba abiki yo leki mokili mobimba na beauté oliki mokili mobimba oliki na nyoso oya chao na ndako abala yo botika kokota ka ba mabala ya ofele tango koti libala mobala kofinga yo akoyoka yo somo te akoyoko mawa te botika bizela kolelaka mibali yo kanisa kozela mobali nde mobali akolingo pona mawa bolingo bongaka pona mawa te bolingo soki eza bazo ekelo mawa eza mabe mawa pe silaka mukolo mawa kosila mobali akosala nini akoboya yo kaka bana basi boyo kaka mobali oya monaka pasi abimisa mbongo na ye akende kobala mwasi acha mwasi na ndako akobanda kolinga na mwasi na ye akovanda na mwasi bepo ayebike mwasi na nga na bali ye na mbongo me mwasi oyo bimi na oka yo moko tango akala soki ata ba mama o bazeki ke akoti libala babale na to ba ekobala sima likambo te tango wana me lelo na ba 2023 te na ba 21e siècle o susu te ba makambo tango akala ko kozongela sasa mukola lelo te quand même boka ba français mile na munoko kambo soni boy balo boza goûter na mbeto e komini wa saison na kango bien te yo episo tchaka episo malamu te mo mungo na mo pilipilo tchaka bien te e kota malamu te tala njira boy mokili mobimba ba yebi ki mbali ya fingo za goûter na mbeto esa kitoko te na bandeko no ba yoki mama yoki oyebi pasi mama yoki ndenge ba fingi mo andika za goûter na mbeto oyebi pasi mama yoki mama mitunisko mona za goûter na mbeto likambo nini esali ke mona za goûter na mbeto bomona kabasi musoko mona mwasi elongesali mwangi ngo no bala linga lokola kufa ya musasa la ka pona nzoto ya musasa la ka pona mbeto ndelo ko balingela ke makasi ya bomona kabala baka chance libala eza pona beauté te kitoko yango nde libala te natondi kitoko na nzoto bapimi nga libala kitoko eza pona libala ekipaka mwasi kitoko te. Mwasi beauté za relative mwasi za kitoko na mobali ya lingiye mais mobali ya safingi yo boyo alobiki na mbeto oza kitoko oza goûter na mbeto yo kamataka mbongo pesa ke likambo te boko koza bosoni lelo lobi bozongani mais mama ata bozane na tatami lilobani bandozongela yo oza goûter na mbeto motema bandosane motema ko banda ko beba e banda kozongela yo oza goûter na mbeto motema bandosane motema banda ko beba. Un jour moko public ya soni ya somo afinga te lungi mabe afinga tala boy mafingi nzoto na yo alibi oza goûter na mbeto yo pe mobali oyo yo kinde kofinga mwasa za goûter na mbeto est-ce que basaka bongo papa to lingi mutu te
ata olingi mutu te wana eza makambo mafinga bafingaka te papa ata soki olingi mutu te ata osoba ye mutu bokabwana kaka me mafinga ya boye vraiment papa mokili mobimba oya mpe mwana mbali moko oza monoko monoko na yo mpe mabe papa bafinga mwasi boye te eza malamu te yango bamabalo ya kofinga na oyo lelo mwasi afingi mobali afingi ezaka mabala mo ezala kitoko te mabala mafinga elakisaka éducation ya mabe eza bakomportema ya mabe oka tomesana na biso tofinganaka te bamesanaka na mabe te bamesanaka na mabe te bamesanaka na malamu bamesanaka na mabe te eza malamu te mibali botika makambo kofinga basi pe botika kokangamela mibali soko mo mobali alinga kote kokangamela na yo ye te soki mobali alinga te kokangamela ye te zela lokola sapato ne koya ta mosusu mobala na moni oza kitoko to oza mabe amoni oza gute lobi kozwa mobali mosusu akosepela no akomona kitoko akomona elengi koleka ye akomona ye lokola apulema yo botika komisambwisa mwasi zala na dignité zala na bomwasi na yo zala na bomwasi zala na dignité botika kokotaka mabala bikota oyo nyonso conséquence kokota libala otiki ndako na bino oke kokota libala naza na zemi na yo je suis enceinte de toi okobengana nga to alingi yo te tika ye bakangamaka na mutu te soki alingi yo te eza mabe soki mutu alingi yo te mama tika ye soki mutu alingi yo te tika ye libala ezaki elengi ovanda kobi ke mon homme est amoureux de toi. Un homme qui t'aime, un homme qui te respecte, un homme qui est amoureux, un homme oya cheyo lopete na mosapi yende mobali akolinga mobali penza nde ye wana mobali alingaka mwasi respectaka mwasi na ye koswana ezalaka toboyi te bato balingana ta baswani babimisaka ba gros monte ye pe mwasi afingi mama na ye kosani na discussion na bino na bimi nanga nazokende nanga katosola moke po bato ebele batinelinga video oyo eyaka koteya na bana biso ya basi kokende komikotisa libala te zela mobali ya kobala yo abali en bonne difforme abali yo pe na motoki na ye na mbongo ne ya musala botika kopesa mibali mo babala bino yo kone pesa mbongo nanga pesa opesa ki mo ndenge nene kaka pona ko flatter yango kamata ki mbongo saki no pesa ki na mobali okomi ko réclamer mbongo na yo ti okomi ko réclamer yango opesa ki pona nini pona ko flatter libala ba flatter yango bongo te wa flatter mobali wa bala azana kata ndoko libala bozala ka bien wa soki paka no malamu wa lengela ka yo wa yebi ko chérir yo wa nde mbali balengelaka nde bapesa ka bolingo nyonso mais oyo loko to somba okomi ko tiemo libala lebo bandi ko finga yo na nyonso ba fingi yo ngana kanyi kaka oza gote na mbeto nyonso ba fingi yo na yo kite kaka oza gote na mbeto yango tikali na mutu na oyo po fingi tufi ya mama na yo yango tikali na mutu elakisi ke libala moko mabe ata lelo lobi bozongani mais départ na bino eza déjà mabe départ eza mabe ce qui conseille na kopesa avant kozwa engagement. Il faut qu'on étudie mon tata une année pendant le fiançailles. Oza ko étudier comportement moninga. So ko comportement zo bité papa. Nga boy ngo silikaka na ko ka mobali boyete na ko ka kanda ya boyete ko silikaka boyete. Mobali pa ta moi nanga na mono za muta sungi na ko linga tena bala moi na sungi na chana ndako. Boza ko travailler ba caractère na bino pendant que boza na période de fiançailles, bozo travailler ba caractère, bozo travailler ba comportement. Pourtant boya ko vendre sika moko bo vanda bien. Tango ya kovanda bosi bo travailler ba caractère bo travailler ba comportement na bino tango bo kovanda boko akovanda malamu babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja na suki na ngai wana waza mato ya koyoka ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanzam kalusakumuna nzamba nubeshene bana betu bons. C'était votre deuxième maman, maman Elia Nitu la reine mère. Appelez-moi Kimekia Kaka likona ubaksa mama Nitu beton.